Bible lobi boy. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Donc nzambe linga banzembo ya kalate maman. Ah docteur. Nazo ebisa yo. Bible lobi que non chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni. Tant que yo télémina cher, olingo luba n'importe quoi. Pour nous séparer, couple oyo nzambe asangisi. Papa, maman Mariam, je confirme comme le prophète Mobikis, l'homme de Dieu. Vous n'êtes pas des sorciers, vous n'êtes pas des occultistes, vous êtes des serviteurs de Dieu vrais qui vient pour toutefois faire un grand travail dans l'œuvre de Dieu, le travail qui a été déjà tué. Makamoyo, bon monango pambate. Il y a un esprit. Eux aussi ça que non. Balongo la bino na présence na Nzambi. Bon dimela lisusu ba pasteur te. Bon monango no ba pasteur so baza aventurier, baza ndenge moko, bokene l'église te, bokene ko sambela kate et botikala na kati ya distraction. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States. Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Zip Zap Natemia. Analysons tous ensemble avec le docteur Patrick Mobi qui s'y bénit du ciel. Alors, notre docteur Patrick, tokomeka ko solo la topé tokomeka ko sala analyse na dossier ya infidélité à basi ya mabala. Et puis tokolobe la histoire vraie. Oezo le kaba scandale nyonso ezo le sur les réseaux sociaux na mametali basali na Nzambe. Pourquoi ces scandales? Est-ce que tu commis attendre de la fin? Pourquoi ces scandales? Est-ce que ba pasteur wana bazosa et Nzambe a soloté? Tokomeka ko sola ngona docteur Patrick Poye paza moko kati ya basali na Nzambe ameka un peu ko éclaircir opinion pe bana na Nzambe nyonso bakwesa mi kondima. Bebele babi ba osambela suste, misusu babi ba koma ta ba bouddhiste, ba kende ba koma ba musulman parce que makambo eza kaka pa ba chrétien, ba christianisme.
makambo ezaka pa na biso ba chrétien de tolobaka mais na batu mususu ozomona ke l'église ezo marcher bien ba pasteur na bango mais ya biso eza ba scandale sur scandale. Donc on va parler de tous les scandales sur les réseaux sociaux na marambo etali basali na nzambe bobo sanate tokolobela pe likamba mankiona to banda ko sala be mission na docteur Patrick ba miracle mankiona ba lelo tokoti na kati ya ba preuve ba miracle mankiona. Alors sans plus tarder, je dirais un grand merci na batunios tout borolanda biso na ngonga oyo na banda kuna bino et merci beaucoup na ba sponsor nanga Majabu Gospel, maman Mariam na papa Roy Bondo, nzamba pambola bino bo continuer ko sala bolamu. Courage à vous, vous allez décourager na maramunions tout. Oh ezo komela bino donc. Merci beaucoup na Azir, merci na Jimaji Kadasa, maman Esther Bambote na Opesi Kozali. Un grand merci na maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci na maman Amelia Mweba, la privade ya Orlando Domingos, pourquoi pas na papa Diego Milito. Un grand merci à toi. Un grand merci na Clara Fika ou Dalia Onyema, président bébé, maman Nathalie Moussibou. Un grand merci na Sol ya Bambemba, Osia Masamba, Makiala Kumba, maman 4 heures, Nana Bafana. Un grand merci na Eliezer Nkanou, pourquoi pas na Sarah Abouele, Edwige Kalala, na Pamela Kabeya. Voilà, merci beaucoup na yo ingénieur Ars derrière la caméra. Hein, merci pe na bandeko nyonso bozo commenter na ba commentaire. Merci beaucoup na la Chine parce que vous allez toujours présenter ce qui s'arrête là à cause la émission. Voilà Montréal, ce rosa vraiment même langage nanga. Au fungwe linga vraiment plateau nanga. J'ai dit bonjour docteur Patrick béni du ciel. Bonjour maman Sarato, la grande esprit, la première dame, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien au jour d'aujourd'hui. Tout le monde a les sous pour réaliser grande émission Oyo. Na pesi mbote na famille mobimba et puis na pesi axe oza derrière la caméra mbote nzambe apamolaye na équipe mobimba ya Saratola TV ainsi que ba abonné nyonso o balanda pe biso na émission na biso ya analysons réfléchissons tous ensemble nzambe apamola bango. Merci beaucoup docteur Patrick, merci beaucoup pe na bino nyonso bat bolandi biso bochela biso ba commentaire. Boche la biso ba question, bo like, bo partager vidéo parce que oh eza makambo etali makambo nzambe bana nzambe. Confusion ekoti na église, confusion ekoti na mitema na biso. Yango lelo tuzana docteur Patrick. Voilà docteur Patrick, boni santé, boni musala nzambe. Merci beaucoup musala nzambe yozala malamu ezoken malamu mingi et nazo bongisa kala mingi 50 jours ya prière parce que naza quand même na moi ba makambusu na sala toti na ba prière ebele ya ba 40 jours à 21 jours et ici là qui 21 jours ici là qui le 6 mars toza na moi pause moké ndé kamite na relancer date il y a 50 jours de prière sinon ça va bana nyonso ya nzambe baza bien partout dans le monde. Merci beaucoup docteur Patrick. Je crois au kolanda makambo nyonso ekoleka na réseaux sociaux. Docteur Patrick ba scandale ekomi trop na makambo etali ba pasteur. Avant to kota na ba point moko. Est-ce que ko yebisa biso e comme to komi na tango asuka ndenge Bible lobaka na tango asuka ba faux prophète ba kobima. Est-ce que o les attendent de la fin? Les ba signe attendent de la fin. To nzamba bandi ko exposer ba faux pasteur na mokili mobimba batu ba découvrir bango. Merci beaucoup maman Saratola. Émission oyo émission moko osangana des émissions nene et émissions responsables nazo ba na sentiment na ndenge ko la lecture il y a tant de la fin tozo kende na tango ya suka parce que Bible zo ba dans les derniers jours ba guerre bitumba une nation s'élèvera contre une autre beaucoup mona yango banzala bisika nyonso to beaucoup mona ba konzi ba potele melana beaucoup mona ba ko bomana et beaucoup mona que non abomination ekokota tina lié très saint ekoti kuna misala ya antéchrist o yazoya kotia trouble na kati église afin que amema ténèbres bana nzambe ba comprendre te et puis ba yeba te ko discerner tant ya enlèvement ba kota na kati ya bisengo mokili na kati ba désordre et na kati ba désordre yango na ba pasteur bazo contribuer na désordre ya distraction afin que peuple ya nzambe baye bate kutanga lecture ya ta otokomi il faut toter ya matin ya temps du soir que yesu azo ya kala mingi te mais non tout ça ba distraction moko na sika peuple baza la concentrer ba bonde la nzambe
babiloko ezoleka na réseaux sociaux omona kino ezo amener penser à bato vers la distraction omona mutakala ba publier yango tant ba publier yango pas mutakala ezotambola tambola or bible lobaki non okomona nédité ya ndeko na yo te mais tant bato bamona mona yango ça crée des problèmes, des malédictions et ça crée la distraction ezo même ma peuple nanzam na déconcentration, voilà, voulais-je dire, et batou bakozana komi pesa te na lecture bato bakomi kaka nini leka na réseaux sociaux mais tout na mutu ozwaki tango ya kotanga bible au moins mutu azotanga bible te mutu aza na tango wana te ozwaki tango ya koprier à cause ya makambo ezosala mais pas pasteur vraiment que le peuple de Dieu lise ce temps est tellement mauvais. Nous sommes vers le temps du soir. La Bible dit natangwa pourquoi ba vierge bazaki zomi ya mayele mitanu ya zoba mitanu ba memai ba mwinda na bango ezaki na ba mafuta mais ba misusu mafuta silaki babike no au milieu de la nuit tout dormir et s'assoupir na basi mayele na basi ya zoba na milieu ya nuit bango nyonso tout balalaki. Donc église de réveil au moins que non natango ya suka oyo ata baza église de réveil baza na mafuta bakoki pe kolala bango nyonso na basi ya zoba na baso mayele balali pongi. Mais une pension des gens balobi au milieu de la nuit on cria voici l'époux le on là c'est qui ezabiso tozo ganga tozo loba ke no bokeba trompette yango ezobeta matoyi efungwama on cria parce que basi nyonso balalaki et l'époux ayekoya na milieu ya nuit bamisu basi balalaki. Donc, kolingate olala ponya molimo, zala éveillé. À quoi sert bon à un homme de gagner toute chose et qu'il perd son âme? Donc, c'est compliqué. Tant oyo na zoyi bisayo et comité à soir, trouble, confusion, na kati ecclésia, tozoyi bate nanyaza les vrais, nanyaza les faux. Mais au moins misala na bango, bambuma na bango ezo monana, ozo monake noté. Oyo mbuma oyo za mabe nzete ya manga mais bimisi basafu parce que oh non batune bazo profiter, ne jugez pas, ne touchez pas mais ouais ezolo ba malobama bible lo bato juger bango te mais bato reconnaître na minute tozo reconnaître que non nzete oyo ya manga mais bimisi safu mbuma mabe ezalaka te. Donc tozo reconnaître tozo yeba. C'est un peu ça ce qui se passe dans les temps de soir que le peuple de Dieu bazala vigilant. Merci beaucoup Docteur Patrick. Tokoti mbala moko na mituna na biso. Docteur Patrick yebisa biso lokolo sa mosai na nzambe. Est-ce que na chair on peut tout dire na chair ou bien chair ezaka pour la prédication? Au moni chair wana ezesika ko sakanate. Yoka na ba bien chair. Balbakino la chair est chère, on la donne qu'à une personne qui est chère. Okay. Cher ou na place ezalaka nde lié très saint. Na Bible temple na tango akala même na tango lelo ezaki divisé na trois parties. Parvis, lié saint na lié très saint. Lié très saint deska cher ezalaka ba sacrificateur ba pasteur ba teaka. Na Bible ezalaki soki oye na lié très saint, souverain sacrificateur pasteur église. Okota une fois na mbula tango koti wana ba kango bangonga ba clochette ba grenade na makolo tango koti kuna ba otio singa na likolo singone bimiti eska peuple baza na parvis ozo sambela nzambe kuna omemi mikuma ya peuple kuna tango ozo sambela ozo tambola bangonga ezo beta ngbelele bazoyo kababi aza vivant soki ye sacrificateur atambola ki mabe ake kokota kuna kobondela pona peuple mbala moko bakoyoka keno akoya kufi bangbelele ya makolo ba clochette ba grenade ekolela te. Alors peuple pe ba okoma kuna te. Peuple ba obenda ena singa pa babimisi libanda. Alors na lié très saint eza place ya ko sala masekité soki pasteur azo sala maseki azo rendre compte na ye alinga bokela mutu mwakela alinga lobela mutu mabe mais esika yango nde ezali na esika esantu sosola 1 tantôt ayebite makambo nzambe 2 aza occultiste 3 azo meluka liwa ya yemoko 4 aluka liwa ya peuple. Donc bato bongo baza bato oyo Satan azo utiliser et puis baebi valeur ya qualité
valeur ya milimo ya bato te, valeur ya lieu très saint te, valeur ya sacerdoce te. Alors bato ndenge wana ata lelo te, ata lobi akobeta mafimbo parce que sacrificateur soki asali mabe kuna akokwea akokufa bakobenda ye na singa. Eza na bapasteur mosusu lelo ebele, je prophétise bato ebele oyo baosaka na lieu très saint, baosaka na chair aye wana azoloba n'importe quoi na esika esantu. Plus tard 5 à 10 ans bakokufa, bakokwea bakokufa, bakozala humilié, bacompte à rendre na chair ki anga s'attaquer na pasteur moboye aye nango kana ninga mate ya dimanche ba akotisi dossier yango. Sakana na makambo nyonso kosaka na makambo nzambe te. Nzambe azalaka moninga ya mutu te. Nzambe azali père. Et la Bible dit Dieu c'est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, car Dieu est esprit. Na lobi masse quitté. Au moni place yoaneza place au bapé sa vie. Apôtre Paul Azol Baboui. Si j'ai semé en vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire de moissonner de chez vous les biens temporaires? Cela veut dire place bas semaka. Au moins tant muto oteya, a semer les biens spirituels. Et ça place à sakanate. Muto otinda papa mukolo na mama na bana na ye. Ba ye koyoka nzambe elobel na nzambe. Nzambe akoloba nini pona vie na biso. Nzambe akoloba nini pona mboka Congo, pona développement na biso. Ba ye ko salma sécurité ba sukuli, ba tie parfum, ba misusu bazana mutukate, ba transport, ba misusu ba makolo, ba komi wana na esika esantu na tempelo na nzambe. Où est la valeur du temple? Où est la valeur du culte? Où est la valeur de Jésus-Christ? Où est le Dieu d'Aïdi Nabala? Où est le Dieu de Sonic Afuta de Coutinho Fernando? Les dieux miracle nzambe batata na biso basalela banzambe oyo batata na biso basalela babanga pele loto mon héritage église de réveil zozo esika esika kosakana te que le culte soit craint. Culte il faut babanga ka culte yokana no culte na culte on est na partie à confession ko senga bolimbi c'est pas nzambe, partie à adoration ko kumisa nzambe, et puis partie à sacrifice ko pesa offrande. Obita mtopesa ka offrande banguna na biso bakufaka, banguna bapanzanaka, offrande des ganga, offrande des loba, offrande des pambola. Et le pasteur vient, il prêche la parole de Dieu. La Bible dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Parole les autres à annoncer sa semence. Ils ont transformé. Baso babota raté baso bota. Bato babala raté baso bala. Ils ont ça la maman ils ont fait sa semence. Mais yo yé. O bana ko rendre. Ko régler ba compte na yo. Ko loba vie privée na yo. Nakata cher. Okobetama. Okobetama. La Bible dit si les méchants restent impunis, ils n'apprendront pas la justice de Dieu. Apôtre Paul Azobabi que nous les prédicateurs, nous serons sévèrement jugés. Nous les prédicateurs, sévèrement jugés. Tout ça canate. Oh non, ne touchez pas mes ouins. Où est le pasteur kakate? Où est le bandimi? Mouton ndimeli Yesu. Azui Saint-Esprit a commis ouin à Pakolami. Amen. Où est le pasteur te? Ne touchez pas mes te. Ba verset musuto s'approprier na yangote. Ata yozo landanga. Soko ndimeli Yesu Christ le kwa mo konsipo mo bikisi. Ozui baptême, ozui Saint-Esprit et le moya mafuta okomi ouais bako toucher yote. Ne touchez pas mais ouais verset wana bazo s'adresser na diable ou nga toucher ba obazana Saint-Esprit. Ndenzambe albakeno arrêtez. Arrête. Ne touchez pas à mais ouais. Voilà. Merci beaucoup, Docteur Patrick. Na koti siko vraiment na tout na yango bien. Tolanda ki pasteur Moïse na cher na ye juste na kati ya prédication abimiseli biso ba révélation ba secret caché moko o biso peut-être eba quitté sur couple Madjabou ba pesaka e ba cadeau ba pesaki e ba biloko ebele et après nzamba e rotalisa e baza ba sataniste ba cadeau wana ba pesaki zalaki ya mabe mwasi ya papa Madjabou abana ko sala e ba avance. À part ça, azana ba preuve ba pasteur rebelle, azana 5 flash disques oh ya bombi ba preuve wana. Est-ce que ba pasteur boza pe na droit lelo ya ko bimisa ba mabe ya batu, to ko ya ko bimisa makambo nzamba la kisio pona etada mamutu, to ko ya ko bimisa ba secret ya batu oyo yebi na média na réseaux sociaux.
ngana koloba boy maman Sarah, c'est faux et archi faux. Au moins na mokili photos à la vraie et puis véritable. Le pasteur Bombé, ce qu'il est en train de dire, critiquer un couplet. La Bible dit d'abord que personne ne sépare ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni. Tant que vous télémina cher, au lingo ou n'importe quoi, pour nous séparer, couple oyo nzambe a sangisi, oza maudit, oza na problème. Au moins cher, et c'est ce que vous saranate. Couple wana tant ozo ba n'importe quoi, ba cadeau ozwakati. Ozwakati, ba cadeau ozwaka. Tant ozwaka ba cadeau, soko za mosai na nzambe. Au monde quitté que nous avons cadeau empoisonné aux oies qui yango et côté au utiliser aux bénéficier na yango aux utiliser tilelo tu vois avant qu'on loba la Bible dit il faut tourner la langue 7 fois avant qu'on télémana miso abatu est-ce que c'est important qu'on télémana cher qu'on loba que noter couple majabu et ça couple moko ya mabe ya bandoki ya occultiste qu'est-ce qui prouve ozana preuve nini que non moi ça na kiss mobala za na kiss toti kabiloko oyo omoni yesu ayaki pona batu mabe soko za pasteur oyebi que no bato bazana kiss kutana bango nzambe alexinga bozana bakisi ngo za na place tel bakundi yango awa to pikola yango bobongo la mitema boyamba yesu lokola mokonzi pe mobikisi mais tango yo sali yango te tu passes à la télé na ba réseaux sociaux zo lekana olobi que no couple oyo ya mazabu bazaba ndoki bazaba occultiste c'est que yo la belle na bango pe abandi na lobi boy c'est que tango yo liaki mbongo na bango leki ndoki soki ndoki apeso gratana ole yango ole ki ndoki soki ndoki apeso mikate ole ozu yango ozomona donc il faut savoir ce que tu dis au moins sozo lakisa musapi boy ozo kende kuna ozo zongela yo. Ne faut pas faire n'importe quoi parce que bato balanda biso bazaba n'importe qui, ce sont des personnes, des responsables. Moi je dis, je confirme que nos couples majabu bazaba occultiste té. Amen. Je dis ça n'engage que moi. Les couples majabu, papa Roy Bondo na maman Mariam. Papa Roy Bondo, papa maman Mariam. Je confirme comme le prophète Mobikis, l'homme de Dieu. Vous n'êtes pas des sorciers, vous n'êtes pas des occultistes, vous êtes des serviteurs de Dieu vrai qui vient pour toutefois faire un grand travail dans l'œuvre de Dieu, le travail qui a été déjà tué par plusieurs. Et au jour d'aujourd'hui, vous faites la révélation des jeunes talents. Bozo keneko luka, batala oya mabe, oya ba mikolo basi ba BBC, ba mikolo basi ba sali n'importe quoi, ba mikolo oya basi ba tie poto. Bino bolbité, génération musus, oyebi awa na Kinshasa, ba maison production ezara souté. Même pas ba musique, na musique profane, même musique bazate. Ba éditeur bazate. Ba producteur discographique bazate. Ba producteur artistique bazate. Ba producteur bazate, ba mécène bazate, ba bailleur de fonds bazate. Et ba tout moko boye, nzambe asimbi bango que papa Roy. Je dis que tu sois béni. Amen. Nzambe asimbi bango na maman Myriam. Maman Mariam. Malamoko, au monde Mariam wanana. Myriam, azaki ndeko Moïse, azaki déjà na désert, tant banezere bakati si mère. Ye mutozo ka tambouré, abandi ko louer. Esprit a ko louer wana ko sanzola nzambi. Elanda ka muto ata na kombo. Et bato oyo basali majabu. Balobité, ba jeune tala bazo kelela. Bazo kemba pas pour toutes sortes de musique. Musique on va musique profane, musique mokilité, musique ya nzambe. Kala nzambe apambola papa Antoine Katoto. Nzambe apambola papa Philippe Lubasu, bango mutu bazaka ko simba production ya mboka na biso ya musique na biso. Nzambe apambola papa Sardonix, nzambe apambola papa Ebenezer production. Nzambe apambola lourde production. Nzambe apambola papa Gauthier mascotte. Bato oyo basala ki ba production mboka na biso. Mais bato wana bakuta na ba piraterie mboka na biso, makamebele ba lemba. Batika. Ba mona ke no ministère ya culture art. Ezo pesa bango maboko te, batika ba lemba. Et tout le monde couple moko, bazo luka intérêt. Vraiment. Pour soko bimisi musicien awa. A côté ka combien? A côté ka combien? Donc bazo zo mbongo na bango miser pour que notre talent et monana tozo banze mususu ya sika na adoration parce que Bible lobi boy chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Donc nzambe linga banze mo ya kalate maman.
Ah, docteur. Nazo ebisayo. Bible ebi que non chanter l'Éternel un cantique nouveau. Nzambe alingaba lelo ko manze munyoso akala. Tongo etana butu einda. La Bible dit Dieu aime les cantiques nouveaux. Nzambe alingaba nzembo akala te. Mais lelo tala ba musicien nyonso tout. Et comme rozwa l'Iphrodiciel la sanzemba akumisama pona bolingo na ye. Yesu andimaki Yesu ya yananga allez Yesu abalusi yango ya yananga Yesu we ka wana abalusi yango boy o mo mutu susu tongo etana but esemba makala o ndeko Michel atia yango lisusu o mo batu bazo yakala ba yango kaka tongo etana tala même ata yo ceux qui bazo beloka makambo akala ka yakala okobaye. La Bible dit Dieu aime les nouveaux cantiques, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Alors nangina lubanini. Majabu baye kolinga ete nzambe azwa banzemu ya sika. Amen. Voilà le travail de l'esprit. Comment l'esprit a touché ce couple papa Roibondo et maman Mariam pour que nous basala makamwa minene oyo. Et boyebite na mboka na biso nazo bisabatu. Producteur azarana Kinshasa te. La maison de disques ezalakate. Studio Malonga ezalakate. Pour moi, ça la soya bien. Il faut que en France, na studio Marcadé. Kuna ne ça la soya bien. Awa ba studio ezate, soya bien ezate. Alors couple na ba otia mbongo. Pour na mutu wa ma premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ba ke na ba studio minene, na ba États-Unis na ba Marcadé. Pour na ko sala nzambe soya bien. Nzambe alingaka ba pate to yeli pate li sur toboka. Pate likola kotengama alinga ngote il faut loko ya bien coupe on a ba osala bon alors monte moko ko telema un pasteur vraiment qui décourage qui dit que non tala ça c'est je te le dis papa Roibondo ne décourage pas ne te fatigue pas la Bible dit celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit soko se relâche na musana yo na bato ba bebi sabo kokani ne te relâche pas de ton travail ne lâche pas. Sois fort, sois ferme. Kokoyate na babilo. Oye bien, so ça mama bien. Obando yoka. Pour elembisa. Balubi na za ngo teltiste. C'est que ba mission na bimisa. Alors tango otika, eva na kate eva ni pi. Tozongel ko yoka ba nzemu na bango, oye biso beta na ba. Banzemu na bango beta na ba. Yo moni pasteur nzemu nezo beta na ba. Mais muto mena masanga na kimia. Azoka nzemba pasteur couple buloba soko yoki mabele o emeli balembonge mabele o emeli ba profeta kala ekomi na tango na Yesu mabele mabangi makambo abandi kolenga ekokite esanzi Yesu Yesu alongiliwa baluba boyemba nesengo Yesu alongiliwa nzemba bongo soke beti na bar muto akomya masanga zate mutu malmo barman longole logo parce que il y a l'esprit de Dieu soko moni nzembo ebeta na bar nzembo nzambe ya pasteur musena nzambe ebeta na bar bat bo sepela c'est que esprit zo animé parce que derrière les chansons il y a un esprit. Moi je connais ces choses. Na tango ya Bible, na Daniel, balbi que non le roi a érigé statue il y a 60 coudées, il y a 6 coudées. Il y a le roi Azaki Moutou appelle ça initiation. Il a été créé le 6e jour. 666 après c'est ordre. Tango boko yoka son, il y a samblic, il y a cornemuse, il y a flûte, il y a harpe. Bofu kamela ekeko. Donc avant de faire kamela ekeko, il faut que les musiciens puissent jouer. Ce que les musiciens babeti, ça attire l'esprit de Dieu et il n'a pas prosterner. Oh, n'époque où on a, et c'est que non, beta musique, bofu kamela ekeko. Souvenez-vous dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, la Bible dit, problème ezaki ma ezaki était sécheresse. 3 rois bakangami na kati désert bani bakufa. Babi nani aza prophète awa? Roi moko habite non, total awa Élisée aza quelque part. Ba moni Élisée. Ah, Élisée azalia, Élisée siliki, aboko prophétiser pour ezaki na présence ya roi ya Israël. Abi bon na prophétiser pour ezaki na présence ya roi ya Jérusalem. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un joueur d'harpe ici quelque part? Mon bête il est dans Nazalité.
Pendant que les joueurs d'arpe jouaient, l'Esprit de l'Éternel saisit Élisée. Et il dit, vous ne verrez pas la pluie, vous ne verrez pas les vents, mais creusez des fosses. Pourquoi? Parce qu'un joueur d'arpe a commencé à jouer. Alors Mazza vous fait en sorte que les joueurs d'arpe adorent Dieu, afin que la présence de Dieu descende dans nos églises, descende dans nos cultes. Soyons quand même responsables. Vraiment. Voyons quand même. Bon, bimisa. Babite makamba osala ezebele batu ba okufa na este batu ba na nzala na Congo ba orphelinat achambongo wana sunga babola. Et l'autre côté Bible, quand vous élèverez le fils de Dieu, vous saurez qui il est. Ceux qui vont adorer moi na nzambo yeba zanani. Tango oyebi président Mobutu azaki na garde du corps na comme on est sido. Ceux qui vont dire alelo le président Mobutu. Sido bimisa enveloppe na chocolat. Wana sido. Maman Bobila bi sido. Oyebi ni enveloppe papa koroba ya chocolat. Mbongo. Si le président Mobutu bazo adoré, on peut ça ordre à Sido. Moi si les personnes accompagnées pour appeler ça mot. À combien plus forte raison, celui qui siège dans les cieux, il est plus que tous les rois, il est plus que les magiciens. Si tu l'adores en esprit et en vérité, il est capable de donner la paix à l'est du Congo. Raison pour laquelle je bénis le président, son excellence, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, pour notre organisation naïe, ou à Zosal na stade, ou à Salaka, to adorer Nzambe, to élever Nzambe. Ayebi secret ya adoration, na adoration Nzambe ya kokita, kimye kokota. Par là, c'est que Nzambe a quitté. Maman Sarah, tuna. Ah? Tuna misusu. Tous les cas? Tous les cas. Le peuple a compris. Ce que je vais dire, le peuple a compris. Vraiment, vraiment. Tout ça qu'en adoration, t'es. So tout le monde a fait la chouba yembele kanze mwa pamba be da chouba onsi via monte bongo Nzambe. Na yoka sango président JB. Azo pekisa Cardozo bitika ko bamba mbongo. Conseil ko beba tika po nini bazo mbaye l'homme aux yeux bleus. L'homme akokite, akokiangote. Akokiangote. Ngai obena famille adabo mole. Kuna bamelaka miliki tongo na tina na saucisson na shawarma bakokite mbongo ezobima ozomona soki bato mokili bazolinga adoration et la bango babimisa mbongo à combien plus forte raison moni kimia este et si la adoration ndemo ba majabu wana bazosala babiloko eza ba préparatif toyebite baza ba serviteur de Dieu, c'est un pasteur. Ouais. Comment yo muninga pasteur ou ba muninga pasteur za occultiste. Ah, tous les caca n'engolo. En tout cas, merci beaucoup, docteur Patrick Nengo éclaircir batou parce que y a bande kwebele bakota qui confusion vraiment sur cette affaire. Donc tokoye babino na bambuma na bino. Merci beaucoup. Tokoti siko na dossier ya pasteur Mike Kalambai na femme mariée chantre ndeko na biso chantre na kombo ya Zawadi ba scandale ya ba vidéo na mbetu ya ba voice ya ba audio na ebité docteur Patrick yoza mosai na Nzambe analyse nino koko sala tango moni ba vidéo moni pasteur Mike na mbetu moni Zawadi oko sala analyse nini un pasteur a se retrouvé na femme mariée na chambre na mbetu pourtant moi ça qui featuring na Esaïe bazol baboy les héros sont tombés ba héros ba kwei balobi ils sont volés et personne ne fait attention ba héros ba kwei ba héros ba ibi bango muto osala attention azatinga na osala attention Mike Kalambai aza héros abano emela Nzambe lelo te vraiment frère Mike Kalambai ayembeli Nzambe na tango batoma lokofe na cité Bethel Kalakala akanisa ka kobima abimate basali j'ai levé mes yeux akanisa kobima abimite frère Thomas lokofe voyager ke poto atikali awa a souffrir Mike Kalambai avandi na kalembele na lingwala ngana vandi na kabal to vandi sima c'est mon ami du quartier na côté la été na lobandi ba komi na Bible na Esaïe ba héros ba kwei ba héros ba zoyi ba bangu muto sala attention na zo sala attention na ba héros ba to nyonso ba kwei sa ba pasteur je suis contre vous na hotel menabino au moni mama Sarah pour ngai docteur Patrick le prophète Mobikis na comme pasteur na sali étude il y a 20 ans
nasali 5 ans ya théologie 20 ans nasema koloba basali na nzambe na yekoli depuis 1998 na banda koyekola makambo nzambe kaka mikolo nde na bandi koya koloba makambo na oloba makambo rate te ama mna meka te na yekoli na ndimi kolala libanda na baba cependant na ndako na biso toza na ndako na za na chambre esika na kolala na ndima kolala na permanence kokende ba retraite na ba luzizila lele koma mboka tant biso to bano ke luzizila ezaka zamba bozo sambela passer a chiwao ate mutu busuna 70 mètres 50 mètres na mulili na kata matiti ozoka baso ba ndeke ya banyoka ozo banga ozo sambela okolala pongite parce que na zamba place batio tu es obligé de prier depuis la nuit jusqu'au matin bozo songa train aux 8 trains aux transport ko kelongi na nzambi mangenge leo ba moteka ba capote ba moteka ba makayabu mais kala tambiso to mata mangenge ezaka bongo te zamba ba nyoka. Au jour d'aujourd'hui, on a Kazangulo, on a pris du temps, Maman Sarah, la suspension ni no biso to zuité. Ba côté na balabala ko ganga. Bondi mela yesu na ba matanga na ba wenzi na ba bis. Et au jour d'aujourd'hui, je suis le docteur prophète Patrick Bendiciel Mobikisi. Je pris du temps. Quand malamoko boye mobali mukolo munene kitoko lokola ngai mbala moko yeboye pa okwesa nga ero oyiba ngai eza facilité peuple de Dieu je vous le dis nazo ebisabino makamoyo bomo nango pambate il y a un esprit ezo sala ke no balongola bino na présence na nzambi bondi mela lisusu ba pasteur te bomo na ke no ba pasteur so baza aventurier baza ndenge moko bokene l'église te bokene ko sambela kate et botikala na kati ya distraction bazo ebisabino bokena bino boîte ezana problème te bomela bolango ezana problème te bondimela ba pasteur te ba prophète basé à lukuta ba pasteur masumu. C'est ça l'esprit d'antéchrist, l'esprit d'antéchrist qui envoie antéchrist aya kosamu sana ye au moins que no bat na poto ils sont découragés so bat benga docteur Patrick to lemi ba pasteur ba tout ce que ba lemi ba pasteur ba okende wapi na Bible zolo baboy na 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 confiez-vous à l'Éternel votre Dieu vous serez affermis et à ses serviteurs les prophètes vous réussirez pour réussir aux mikanda na poto aux libala confiez-vous à nous les serviteurs de Dieu pas à Dieu. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Alors tant ba salbu mambabongo ba ko tabino o ba benga diabo et pas ba congolais bato ya gishasa diabo donc ba diaboliser esprit na bino botika ondimela ba pasteur. Alors makambo wana je dis non il faut protéger les hommes de Dieu vraiment ceux qui na famille na bino bon to sala kaka examen de conscience. Maman Sarah boza na famille na bino ata 500 famille na bino côté bo papa côté maman ta 1000 boza na combien de pasteurs na famille na biso pasteur ate na famille na bango maman Sarah journaliste munene na mboko oyo moto na succès na famille na bango pasteur azate yo zo landa biso na famille na bino boza 1000 ou bien 500 boza na combien de pasteurs boza na combien de sango boza na combien de mwalim na famille na biso na nga moko pasteur na côté ya bokoko ya côté ya bo mama côté ya bokoko côté ya bo tata na pasteur nga moko vraiment ozomona na famille na bino boza combien de pasteurs alors ba pasteur baza rebelle te tant bozo kwesa pasteur Mike wana aza pasteur na famille na bango moi je connais ce garçon. Il a souffert. Vraiment. Il est le banzembo ya frère Mike Kalambai. Et puis ça kabatu ba adoré. Nzema kolo na yebi yozali kolo. Elikia ya basantu nyonso. Motema epona seyo. Vraiment. Et mukolo wana Mike Kalambai tanga koi. Maman Sarah je vous le dis. Et comme il a 13h ngai docteur Patrick. Toswana Mike Kalambai soka Alexis mutukane we pa moninga atele magazongi sima alukinga soki na kuta na ye ayambanga nano a déshonoranga ite vraiment na yoki mulimu na nzambe tinga na benga Mike na benga gaete na bengi ezolekana te na kombele na WhatsApp
nzoka na poko makambo yobima. Donc l'esprit qui m'a animé na kanisa ye ezalwa ba mabonde l'esprit ngeke ko se brancher na ye pour akoya te akufa te. Perdre 1 euro c'est un problème. C'est un problème. Tala na mboka oyo Mouzé Laurent Désiré Kabila kende to regretaka. Nga na vi nanga na lela batumi bale. Batumi ba na lela ezaka papa botanga na Mouzé non mama botanga na Mouzé. Papa nanga kufa na lela te. Papa nanga kufa na lela te. Na lela ka mama na Mouzé Laurent Désiré Kabila. Toko zo muto ndengo na wapi. Ba ero bazaka facilité. Tala batoko ba papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Abundi. Toko zo bato ndengo na wapi. Il faut to battre la kaba héros. Ezaka facilité. Ba héros bazaka ba phénomène. Bazaka lokwa ba génie. Ba yaka nyos touté. Ba génie ba héros akoya na mboka après 50 ans. Néanmoins na histoire France, bato ba Jeanne d'Arc. Ba yaka isouté. Né na mboka na biso, ba héros lokola ba papa Simon Kimbangu prophète. Bon mon esu wapi. Donc il faut to battre la kaba héros. Ba héros lokola ba Emery Patrice Lumumba. Bon Joël Isusu wapi. Alors ba frère Mike Kalambai, ba sali fierté à musique ya Nzambi. Vraiment. La chair est faible na boité. Bon ba ote à côté lié na côté lié kakate. Mais Nathalie Sibino ba héros bazo yiba bango bazo kweya. Mais muto azo sala attention te. Il faut to sala attention. La chair est faible ndeko Mike Kalambai akwei. Na reconnaître yango asali mabe na reconnaître ndenge pe tota na réseaux sociaux mais azali héros aza mosali na Nzambe to sambela pona ye bibezo ba to sambela pona bakambi na biso ça ozomona nga nazo sambela et puis nazo yebisa nazo prophétiser après ce mouvement il y aura une forte vague de succès et de montée. Au monde ndeko Mike Kalambai aza flèche aza étoile na mboko aza muto akosakanate. C'est un grand, c'est un pasteur, il prêche bien ce garçon là. Ouais. Il chante bien et a composé nzembo na bien a sala ba structure nzembo na bien et puis ce qu'une église c'est du propre là-bas et bato bongo il faut to battre là bazala ba umela obiso to perdre bato kwa neti bongo mabe makasi. Alors bato nyonso tout oba telema na esprit ya Jézabel. Okay. Esprit ya Jézabel. Bato nyonso ba yaka kopengusa basai na Nzambi. Babenga bango ba sirène de séduction. Na monde des sirènes, il y a deux formes de sirènes. Il y a les sirènes de bonheur et les sirènes de séduction. Bazali na l'église nyonso tout oyo. Kwa kopengusa. Ngai so na tangela yo. Omoni bato ba tia makeleli nga na kutana sirène boy. Sirène ebisinga bimusana ngesuki. Ne nazawa nazaki sirène de bonheur. Toze bele batini biso l'église. Atanga nga l'église na bandal. Atanga nga l'église na limité awa. Na betele bino makambo ngo. Ozomona. Alors, totika makeleli ti. Toza kimia. On ne sait jamais. Libange zutsaku ndeke ko sekate. On ne sait jamais. Ce qui se passe ça peut arriver. Alors na kosenga bolingo ezala to batela ba oyo bazokuya to tomola bango tomba loko fe imbati omoni moninga na mabe e komi sujet ya kotongo ne sikolendisa ye azongela nzela ya Nzambe e komi ndeli kambo ya kofinga pe ya kotongo masia ya kaire omoni moninga kwena mabe telemisa ye e komi likama kofinga pe ya kotonga te soki toza nzoto ya Yesu Masia toza nzoto moko yo ozoloba mabe ya ndeko Mike oza zolo ndeko Mike aza matoi siko zolo atozo pe masozo yo kate ngana za loboko wana kuna za likolo biso nyonso to constituer nzoto alors nzoto fuza na bomoko po epesa harmonie omonde na zabu na lati maboko misu makolo docteur Patrick alati bien aza kitoko parce que nzoto nyonso eyokani soki makolo exacte na kokoma wate. Docteur Patrick na kati ya histoire oyo ya pasteur Mike ne tolobi ki pasteur Mike asali mabe oui mais ndeko mwasi oyo
asali ekobona pasteur Mike, aza femme mariée, mère de 4 enfants. Alors alekaki na live moko ya ndeko moko na Instagram pona ko confirmer kobima ndenge babima na pasteur Mike, babima 3 fois a expliqué ba détail nyonso, mais en même temps aza femme mariée. Kolobake tango ba asali ekobona pasteur Mike abengaki mobile na ye na telefone ayebisi ba vérité nyonso, ale mobile na yebisi ya azongi pe na ndako libala bakomo vivre na mobile ne place wana ezolekela biso parce que histoire otomona ezali kambo esalami na janvier, mais moi si wana ti lelo azanda komona mobile na ye na ebite analyse ni nozo sa ne sika wana ke mobali moko mwasi na yake ndaki Kinshasa pona sala featuring, mais mwasi na zozonga akiko bima na pasteur wana babimi 3 fois et puis mwasi avandi na media pona kwa confirmer yango ache belle famille wapi, ache famille na ye wapi, ache bana na ye wapi, ache mokili mobimba wapi, ye pas chantre de l'Éternel. Na ebite docteur Patrick, est-ce que mwana mwasi wana za muta mokili yo to za muta wapi? Jézabel. Réponse non, Jézabel. Jézabel. Il y a un esprit. Jézabel a ici Eli. Abi Eli lobby. Na kata mutu na ndenge kati mutu ya ba prophète Abal. Abi lobby. Sur le plan spirituel langage à lobby. Eli akimi. Tinzamba zuya matili kolo. Mutu ya Eli katana kiti. Même à l'obé Jézabel a qui lobby na okata mutu na yo ayeko landa Eli ndenge nini babi ke no Jean-Baptiste tangwaye na Matthieu chapitre 11 yende wana Eli Jean-Baptiste penda bakomi bona Bible na Matthieu chapitre 11. Si vous voulez savoir clairement, Jean-Baptiste c'est Eli. Alors Jean-Baptiste c'est Eli na mulimo Eli mulimo Jézabel a qui lobby na okata mutu na yo. Et là, dis-moi, moi, je suis Hérodias. Lui, Hérodias, abini, a sepeli si moutema Hérode. Hérode a tout nié. Olingi ni na pesa yo. Même à ta moitié, à royaume nanga na pesa yo. Bible zo bakino Hérodias a retourné maman na ba maman. Papa lobi nanga na sengi nyoso. Loko la maman yebaki keno. Jean-Baptiste, abanda ko telemela libala wana. Parce que moi si wana maman Hérodias azalaki moi si ya grand frère ya wa zo bima ezaki ka mama be moi si apesi proposition pour moi na e alubi yebisa papa bakata mutu ya Jean-Baptiste. Oh tant bakati mutu ya Jean-Baptiste ezalaki accomplissement ya maloba ya Jézabel o yebisaka Eli lobi na kokata mutu na yo. Amen. Il y a des personnes au ba hotel mais la bassin na Nzambi mama na kasongo ezana bato batel me bassin na Nzambi bondela pona bassin na Nzambi mamana bondela pona bassin na Nzambi ezana bitumba ebele oyo biso bassin na Nzambi tozo mene ozomona mutu so ko benga mo bassin na Nzambi bonjour prophète abengi yo nzoka za na video za mutakala ozomona mutu muso zo luka kaka no zo luka mutakala na yo pour à publier à brandir alors bah que non moni na yepe bouger la bourgeoisie ah ngaito yoto ngaito ozomona esprit wana esprit ya Jézabel esprit ya Jézabel yangwana pe ko isaka Goliath ko isaka Samson wana Delila ye wana. Donc Jézabel, Delila, Barab la prostituée, Batou wana nyos tout. Batou bakwe sa basana Nzambi. Ozomona. Chance Joseph Akimaka. Chance apakata. Joseph apakata ki ye alonga ki. Apakata penda kima opna balobake afuye. Alors moi mulimo na Delila yebiti nezaki nini. Bazali bala na Samson me ya tunaka makasi ne utaka wapi. Yo yaki libala. Yo zolandelaka makasi ya Samson utaka wapi. Samson linganga ito linganga te makasi utaka wapi. Makasi utaka wapi. Samson aiko cédé. Abi makasi nangi utaka na suki. Oh, moi c'est yaki libala. Bible zo bakino abane ko collaborer na ba prince ya Philistin.
donc azaka femme mariée mais na benemi OK ke bana basi mususu basi aboye azo collaborer na ba prince ya Philistin pour ayela yo Samson azo luka eza bolingo te azo luka nde ayeba secret ya force na yo na bosenga na ba pasteur na kuluba bona ndeko na ngai Mike Samson bakataki suki alelaki pa nzambe suki ezongaki vraiment je prophétise à toi mon frère suki kozonga suki ya Samson va na kata makila na ye dans ton sang il y a le sang de Jésus-Christ. Amen. Je crois que tes cheveux repousseront encore. Je crois que non, la gloire de la seconde maison habitera chez toi. Amen. Je crois cela. Deli la cancer que nous si Samson Nengwana. Or, amemaki Samson vers la grande victoire. Je dis à toi, banguna na ba kancer que no banga ba silisa yo. Ba memone na grande victoire. Okozwa grande victoire na yo. Kiliko Angèle. Tu en auras la grande victoire. Au moins victoire aux yango. Pourquoi? Parce que banguna basima tie déjà point. Babi ko ne sili bongo pona ye. Et balobi mukolango ba Philistin ba sangani ebele bato na kata stade. Po ba boma. Po ba humilier Samson. On moni biloko ba osala. Ba luka ba humilier ba sel na Nzambe. Ba émission kobenga ko ba émission ba kobenga. Na bien. Yo za femme mariée. Biboye soko sali makambo wana eza adultère na Israël faut ba bamba o mabanga ba banir yo na ba alors bato ndengo wana bato bongo basi ya bongo sur le plan spirituel bazwa mabanga molimo amen oye bien soko kwesi mosali na Nzambe okobetama okobetama mosali na Nzambe azana mission okwesi okobetama. Et bas Philistin ba sangane stade mobimba babito yimile lelo Samson zangatina Samson zangatina bando embele banzemo mwana moko abotami wana abimi mwana moko abimi mwana wana ayebani te mwana wana aye asimisi Samson les deux poteaux mwana wana bimaka pe na désert tangu papa zalaka te mbisi zalaka te yes alobi ke non bolesa bango bino moko bibo bike non na 4 ya bato 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants il y a un enfant mwana moko abimi wana zaki na mbisi na mapa mwana wana bimi na tango Samson asimisi ba colonne. Cet enfant là c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mwana wana il est le secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Je te le dis, il va se lever. Les rédempteurs de Job se lèvent les derniers. Atika banguna, ba telema, ba régner, ba loba, ba les canaux, ba réseaux sociaux, ba n'importe quoi, ba brandir, ba preuve na chambre, ba photo. Ça, ce sont les ennemis. Mais les rédempteurs de Job se lèvent les derniers pour confondre. Nazo annoncer saison de confusion. Nanga mabanguna, o ba telemina ba serviteur de Dieu. Ba telemina majabu. Nazo annoncer confusion pour na ba telemina ba couple majabu. Bible zo baboy. Na kata royaume, tozana bitumba te. C'est d'Apollos, c'est de Paul. Non, il faut tozana bomoko. Bomoko. Pour la nini bokabo na kata église. O bango basa bandoki. Non. Et la Bible dit Samson a simbi des colonnes. A dit Seigneur, je veux que je meure avec mes ennemis. Ce qui Samson le baka bongo tanga ku fati. Pour hier mon honneur que je meure. Ce que mes ennemis meurent. Taple nye ko eboy bango. Samson a kufate, misule nye mona po suke botaki. Suke boti bongo misu po nzambe azongisa. Vraiment. Dieu de miracle. Samson moko alba que je meurs. Mais mon frère ne mourra pas. Les hommes de Dieu ba kufate, ils vivront. Ils vont raconter les œuvres de l'Éternel. Temple Boukani kakakaka, ba Philistin ba kouyi, ba koufi ebele koleka nandenge Samson bomaka bango de son vivant. Samson yemokonde ami bomaka alobi que je meurs ngana aloba je ne mourrai pas ndeko na ngai pe Mike a kufate les hommes de Dieu ba ko et puis maman Sarah pona yebisa yo likamoko ce qui m'étonne au monde ba mitakala nyoso ba sala Nzambe bato bazaka sima na yango ezaka ba politicien na ba pasteur. OK. Soko pasteur ba moni mutakala na ye soko landeli malamu okomona ke no baninga ba pasteur bazana sima. Vraiment. Bato ebele baluka bayeba Docteur Patrick source nezanini Nzambe nini azana ngo bato mukili bazaka bongo
koluka koyeba e baya baba na kotinda ngana obala nanga docteur Patrick Olobi ngana obala o boy na aussi koza célibataire na obala ngana obala nanga docteur Patrick bo libala ngo ozo annoncer ko makasi boy ngana obala nanga Imumoza annoncer ko la kanda bwele didi o boy ba mekao yango mi ba ngabuto ngana nazali bende oya biloko na ti oya biloko na ti mam na kutanga ba prier na za ba biloko na ba discussion na lingango ti na lingango ti parce que omoni ba otala réseaux sociaux ba otala ti ba bi garçon to ko esende nini to tine nini moi ça ya mbongo et puis batinda ka basi to tina nini moi ça mbongo elote biloko na bino vous serez confondus oyebite mutu nini ozoluka meka donc batumo bavanda pena baolinga buluke ndeza befoto ko isai bati mbongo na bango anje donc bapasteur bakoya kizala baninga na mo bapasteur et puis bapasteur baza baoccultiste bazali miso na maison moko alors que to ko isaye po yaza na nzambe ya solo ndenge biso to échouer ye pe échouer ndenge réputation de beba a rejoindre biso na témoignage à mabe et l'autre ata Mike akwei atelemi tolingie kaka bongo tolingi yo Mike tolingi yo to soutenir yo ngana soutenir nanko tolingi yo aboni bango ba sala sala monte ba sala mo chaque jour ya obatamata ba image na bango pezalit kako brandi muninga tolingi yo Mike tolingi yo kalamai on t'aime. Tu as l'onction, tu as l'œuvre de Dieu, tu as la chose de Dieu. On est loko nzambe. Ko bani lo moté. On est loko nzambe. Ton nimela ministère na yo, ton nimela puissance na yo, ton nimela appel na yo, ton nimela fidélité na yo. Ngai na mona ka yo ndingo zo tambola makolo, ozo kemba, ozo lukelo nzambe. Je te connais. Nous sommes des garçons de Lingwala. Je te connais. To beti na ba matanga, ba nzonzi na l'église. To kutani babengi orchestre na yo babengi orchestre na nga to kutani trop kanisa somo comme so to kobeta na cimetière ya makala kuna na suka na terrain olataka sapato ezaka sapato asika sapato yango siko ebane oswayo olongolaka sapato senga lipapa la gomme na cinéma ozonga la gomme pour nzambe no nzambe otika yo te nzambe ozana yo tu as souffert pour Dieu j'annonce la gloire y arrivera certainement dans ta maison. Merci beaucoup docteur Patrick. Tu comme vraiment na suka to comme chité mais to ko le kabongote sans que tu betali solo ya miracle mankiona. Je crois au tali réseaux sociaux. Nalbi balba qui no chambre 26. Ba no la chambre 26 arrêté. Ils arrêté chambre 26. Donc tout tika le côté comme trop jalousie. Mais tout le monde qui banyo ke bimaki ende connexion mobile wana ndika azana bakisi mais après ndeko ngwe mo yesu kolobate ye bafuta ke ka 15 000 francs aya kondima koleka bozapi na mbongo te bozapi na mbongo o samaki on appelle ça batu mbongo bongo bien papa nous samaki on appelle ça batu mbongo ozo pesa mbongo te ozo luka ba confusion tala lelo ozo bimana tala moninga ngana prophète so nzambe apesa un message te na lobate. Je ne sais pas si un message na tung samate na la parole de Dieu qui est la prophétie par l'excellence. Ceux qui donnent il y a prophétiser et y kiti ba pesa un message non na lobby. Biloko ba salaka ba montage. Oh ya ba mbumbi les sobe, oh ya ba ndika. Ce sont des montages. Tala lelo ndenge sekele ko mobima. Na mona kiango. Na seki qui na le voilà. Toko mana poko mutango pa changer sous maloba. Te biso to ibika maloba wana elbusu. Abiote baningane ba pasteur nde ba combattre nde ba. Et le côté biso to ibika maloba o ya liboso wana. La première intention est toujours la bonne et la meilleure. To ibika maloba liboso wana. To kangami kana maloba liboso wana. To mona ki chambre 26 ezaki te. To mol pena mama liboso wana. To tika ba vanti. Bon ozwa nini? Voice bolingo yo kite. Voice bolingo. Pasteur ole la muninga ni mobali. Aonyo kolela bolingo moya a prêcher za tes autres. One is a sodomie, Vraiment. One is a sodomie malheur. Mais babiloko nyonso tout docteur Patrick ozoyeba ke bana nzambe penda bakoti na confusion hein.
bana nzambe bazongela koyoka parole de Dieu. Biso tokola ki bongo. Nzambe apambula bato catholique. Bible sol baboy. Ne méprisez pas la prophétie mais examine-la. Retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Prophétie bimana makambo susu donc to examinaka ezaya solo to lokuta. Et elle a sûreté. Il faut to tsela ngo ki yungulu. Mais parole de Dieu ezaka sûr. Yango te bikisaka, yango te kangola ki sala bien. Siko soko lingi parole de Dieu te obika ndenge nini. Oh te mo saka lui prophétiser pour nanga. Mo saka pe otala bo. Nega za konda bo za bituma ko te botata. Bituma amami ki oh seme o seme. Ya ba vanti. Donc ba to bango mo pe ba linga ba vanti wana. Merci beaucoup, Dr Patrick. Tu as commis vraiment la souka émission. On a invité. Est-ce que vous avez un message moro ya souka qui a annoncé na peuple de Dieu? Message. À pasteur Mike. Message exact. Et puis na ba pasteur. Message ezali moko. To lingi yo Mike. Ok. To kotika yo te. To zana yo. Jezabel a luka ka yo te. Omoni yo koza échantillon. A luka na biso na bato belé. Il faut to sangana. Ba pasteur o ba sa ba complot. O pour mninga koya. Tokotika pété dimanche nga leka na l'église na te na bombe na bandaki dimanche oyo na leka pona sur transport na komi wana plein musique maté kitoko to lingi yo na bossa na point moko sur le pardon ya pasteur Mike a se décidé que abima na ba poste nyonso ya makambo nzambe place abandai kosala parce que azali susudinte même na cher akomatate alinga lukama wana nzambe limbisa epa kangola nzambe asalimbisa ki déjà yo kasi ndenge azala senga bolimbisi te asenga de bolimbisi nzambe si alimbisa ki mais pona bino ba incrédule nde afandi abike nona fanda ko umila mingi te zongi na musana yo Eli ala lipe pongit Eli ya Bible ange ya pese lipa na gâteau ale ala mukite pongi. Après, en jason, il se passe à Tamboli 40 jours, 40 nuits. Donc, c'est dans un barreau là, puis barreau quoi, puis Bible sauve boy. Mon serviteur tombera, je le relèverai. S'il tombe, c'est l'affaire de son maître. C'est que n'a plein zam, zam bakeno, azam montaro quoi. Yango Bible sauve bakeno. Tommy reconnaître que notre zaba juste était, afin que Jésus Christ a la reconnu comme saint et comme juste. Parce que son amour bêta tout le mon sant, nazam moyenge ben. Nzambe yemo père utila ngakale. Nzambe azo babi comment c'est du rêve à cab. Nzambe aluka pendinga akoy sabatut. Nzambe akosa pe que non bon, yo Patrick béni du ciel, au mona que nous avons ça, na langa mo santu te. Na mutu mabe, mutu na masumu. Nzambe nde aza mo santu. Nzambe nde azabule biso bat mabe, bat masumu. To lingio Mike. Et ça exemple là bien. Ba pasteur Bombe, ba pe ba koya kabeti. Il faut batika pe kotea, ba ba saka Bombe, batea. Mi pesa suspension te. Pasteur pétage. Oh non, biso to wana komela babangi, to no saba makiona natiki, otika mukoni ozo suspension. Mukoni opemaka. Ce sont des pasteurs bombés, des pasteurs yanki. Mais voilà, celui qui a la semence de Dieu, lui-même il dit na reconnaître. Celui qui reconnaît ses péchés, Dieu est juste et fidèle pour les pardonner. Amen. D'office, il est pardonné, Et puis Bible peut ce pouvoir. Et l'obi boy. Pardonnez vos péchés les uns aux autres. Donc, au sein de la Nzambe limicité, au sein de motu, motu pe limisio, ngana limisie. Ngape na limbisie. Na limisio. Ngape na limbisie. O limisami. Kende liboso, fuluka. Fuluka kende liboso, o reconnaître. Ba mote nanga na pesi na pasteur Mike. C'est mon ami. Na côté liété. Lobika vérité. Na lobika vérité. Amen. Si j'ai semé en vous les biens spirituels, et c'est une grosse affaire de moissonner de chez vous les biens temporaires, cela veut dire place basse marca. Au moment où tu as semé les biens spirituels, et ça place à sakanate. Moutou papa mukolo na mama na bana na ye. Ba ye koyoka nzambe elobel na nzambe nzambe akoloba nini pona vie na biso nzambe akoloba nini pona mboka Congo pona développement na biso ba ye ko salma sécurité ba sukuli ba tie parfum ba misusu bazana mutuka te ba transport ba misusu ba makolo ba komi wana na esika esantu na tempelo na nzambe. Où est la valeur du temple? Où est la valeur du culte? Où est la valeur de Jésus-Christ? Où est le Dieu d'Aïdi Nabala? Où est le Dieu de Sonika Futa de Coutu
Faustino Fernando, le Dieu miracle, Nzambo batata na biso basalela. Banzambe oyo batata na biso basalela. Babanga pelelo to mon héritage église de réveil zozo esika. Et c'est ce qu'a vous que le culte soit craint. Culte il faut babanga ka culte. Yo kana no culte. Na culte on est dans la partie à confession ko senga bolimbi c'est pas nzambi. Partie à adoration ko kumisa nzambi. Et puis partie à sacrifice ko pesa offrande. Obitam to pesa ka offrande. Banguna na biso ba kufaka, banguna ba panzanaka, offrande des ganga, offrande des loba, offrande des pambola. Et le pasteur vient, il prêche la parole de Dieu. La Bible dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Parole les autres à annoncer sa sémence. Ils ont transformé, baso ba bota raté bazo bota, bato ba bala raté bazo bala, ils ont salama na momo zo fait sa sémence. Mais yo yé, o banda ko rendre, ko régler ba compte na yo, ko loba vie privée na yo, na kati cher o kobetama. Okobetama. La Bible dit, si les méchants restent impunis, ils n'apprendront pas la justice de Dieu. Apôtre Paul a dit que nous les prédicateurs, nous serons sévèrement jugés. Nous les prédicateurs, sévèrement jugés. Tout ça canate. Oh non, ne touchez pas mes ouins. Où est le pasteur kakate? Où est le bandimi? Moutou andimeli Yesu. Azui Saint-Esprit a commis ouin à pakolami. Amen. Où est le pasteur te? Ne touchez pas mes te. Ba verset musuto s'approprier na yangote ata yozo landanga soko ndimele Yesu Kristo lokwa mokonzipe mobikisi ozui baptême ozui Saint-Esprit et le moya mafuta okomi ouais bako toucher yote ne touchez pas mais ouais verset wana bazo s'adresser na diable ou nga toucher ba obazana Saint-Esprit ndenzambe albaka no arrêtez arrête ne touchez pas à mais ouais voilà. Merci beaucoup, Docteur Patrick. Qui n'a côté siko vraiment na tout na yango bien. Tolanda ki pasteur Moïse na cher nae juste na kati ya prédication abimisi libiso ba révélation ba secret caché moko o biso peut-être eba quitté sur couple Madjabou ba pesaka e ba cadeau ba pesaki e ba biloko ebele et après nzamba e kotalisa e baza ba sataniste ba cadeau wana ba pesaki zalaki ya mabe. Moi si ya papa Madjabou abana ko sala e ba avance à part ça azana ba preuve ba pasteur rebelle azana 5 flash disque o ya bombi ba preuve wana est-ce que ba pasteur boza pe na droit lelo ya ko bimisa ba mabe ya batu toko ya ko bimisa makambo nzamba la kisio pona etada mamutu toko ya ko bimisa ba secret ya batu oyo yebi na média na réseaux sociaux. Ngana koloba boy maman Sarah c'est faux et archi faux. Au moins na mukili photos à la vraie et puis véritable. Le pasteur Bombé, ce qu'il est en train de dire, critiquer un couplet. La Bible dit d'abord que personne ne sépare ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni. Tant que yo télémina cher, au lingo luba n'importe quoi, pour na ko séparer couple oyo nzambe asangisi, oza maudit. Oza na problème. Au moins cher. Et c'est ce que vous saranate. Couple wana tango zo ba n'importe quoi. Ba cadeau ozwakati. Ozwakati. Ba cadeau ozwaka. Tango ozwaka ba cadeau. Soko za mosai na nzambe. Au moins kité que nous za ba cadeau empoisonné. Ozwaki yango ekoti o utiliser. Ozo bénéficier na yango. Ozo utiliser tilelo. Tu vois? Avant qu'on loba, la Bible dit il faut tourner la langue 7 fois. Avant que télémana miso abatu. Est-ce que c'est important que télémana cher ko ba noter couple Madjabou et ça couple moko ya mabe ya bandoki ya bokiltiste. Qu'est-ce qui prouve? Ozana preuve nini que non moi ça na kiss mobala za na kiss. Toti kabiloko oyo. Omoni Yesu ayaki pona batu mabe. Soko za pasteur, oyebi que no bato baza na kiss. Kutana bango, nzambe alexinga bozana ba kiss, ba kiss yango za na place tel bakundi yango awa to pikola yango bobongo la mitema boyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Mais tango yo sali yango te, tu passes à la télé na ba réseaux sociaux zo lekana. Olobi que no couple oyo ya Madjabou baza bandoki, baza ba occultiste. C'est que yo la belle na bango pe abandi. Na lobi boy, c'est que tango yo liaki mbongo na bango leki ndoki.
soki ndoki apeso gratana ole yango ole kindokiti soki ndoki apeso mikate ole ozwi yango ozomona. Donc il faut savoir ce que tu dis au moins sozo lakisa musapi boy ozo kende kuna ozo zongela yo. Ne faut pas faire n'importe quoi parce que bato balandaka biso baza ba n'importe qui te, ce sont des personnes, des responsables. Moi je dis, je confirme que nos couples Madjabou baza ba occultiste te. Amen. Je dis ça n'engage que moi. Les couples Madjabou, Papa Roy, Papa Roy Bondo, na Maman Mariam. Papa Roy Bondo, Papa Maman Mariam. Je confirme comme le prophète Mobikis, l'homme de Dieu. Vous n'êtes pas des sorciers, vous n'êtes pas des occultistes, vous êtes des serviteurs de Dieu vrais qui vient pour toutefois faire un grand travail dans l'œuvre de Dieu, le travail qui a été déjà tué par plusieurs. Et au jour d'aujourd'hui, vous faites la révélation des jeunes talents. Bozo keneko luka, batala oya mabe, oya ba mikolo basi ba BBC, ba mikolo basi ba sali n'importe quoi, ba mikolo oya basi ba tie poto poto. Bino bolbité, génération musus, oya bi awa na Kinshasa, ba maison production ezalaka soute. Même pas la musique, la musique profane, même musique bazate. Ba éditeur bazate. Ba producteur discographique bazate. Ba producteur artistique bazate. Ba producteur bazate, ba mécène bazate, ba bailleur de fonds bazate. Et ba tout moko boye, nzambe asimbi bango que Papa Roy. Je dis que tu sois béni. Amen. Nzambe asimbi bango na Maman Myriam. Maman Mariam. Maman Mariam. Malamoko, au monde Mariam Wanana, Myriam, Azaki Ndekwa Moïse, Azaki déjà na désert, tant que Banezre Bakati Simer. Yé Moutazouaka Tamouré, Abaniko loué. Esprit a loué Wane Rosanzo Lanzami, et Landaka Moutouata na Kombo. Et Batu Oyo Basali Madjabou, Balobité, Bajen Tala Bazo Kelela, Bazo Kemba. Pas pour toutes sortes de musique. Musique, on va bien la musique profane, musique à mokilité, musique à Nzambe. Car Nzambe a pas mola papa Antoine Katoto. Nzambe a pas mola papa Philippe Lubasu. Bango bazaka Simba. Production mboka na biso musique na biso. Nzambe a pas mola papa Sardonix. Nzambe a pas mola papa Ebenezer production. Nzambe a pas mola lourde production. Nzambe pambola papa Gauthier mascotte bato oyo basala ki ba production mboka na biso mais bato wana bakuta na ba piraterie mboka na biso makamebele balemba batika ba mona ke no ministère ya culture ezo pesa bango maboko te batika balemba et tout monde couple moko bazo luka intérêt vraiment pour soko bimisi musicien awa akoteka combien donc bazo zo mboka na ba miser pour que notre talent et monana tous banzem mususu ya sika na adoration parce que Bible lobi boy chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Donc nzambe linga banzem ya kalate maman. Docteur. Nazo ebisa yo Bible lobi que nous chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Nzambe linga les deux comme banzem nyoso kala. Tongo etana butu ina. La Bible dit Dieu aime les cantiques nouveaux. Nzambe linga banzem ya kalate. Mais les lotas là, les musiciens n'y surtout. Et comme il y a rejoint, il faut dire ciel à ça, nzemba. Akumisama, pona bolingo na ye. Yesu andimaki, Yesu ya yananga. Allez, Yesu abalusango. Ya yananga, Yesu we. Kawana, abalusango boy. Au moins mutu susu. Tongo etana but. Ese mama kala. O ndeko Michel atia ngoli susu. Au moins batu ya kala ba. Yango kaka tongo etana tala même ata yo ceux qui bazol beloka makambo kala ya kala okobaye. La Bible dit Dieu aime les nouveaux cantiques, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Alors nangina lubanine Madjabou baye kolinga ete nzambe azwa banzemu ya sika. Amen. Voilà le travail de l'esprit. Comment l'esprit a touché ce couple Papa Roy Bondo et Maman Mariam pour que nous basala makamwa minene oyo. Et boyebite na mboka na biso nazo ebisa batu producteur azaka Kinshasa te. Ba maison de disque ezalaka te. Studio Malonga ezalaka te. Pour muto asala son ya bien, il faut que na France na studio Marcadé kuna nde osala son ya bien. Awa ba studio ezate son ya bien ezate. Alors couple na ba otia mbongo. Pour na muto ya kubima premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Bake na ba studio minene na États-Unis na ba Marcadé. Pour na kosala nzambe son ya bien.
nzambe alingaka ba pate te oyeli pate liso toboka pate likola kotengama alinga ngote il faut loko ya bien coupe on a ba osala bon alors moto moko a kotelema un pasteur Vraiment. qui décourage, qui dit que non, tala, ça c'est, je te le dis papa Roibondo, ne décourage pas, ne te fatigue pas. La Bible dit, celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Ce qu'on se relâche dans Moussana yo, na bato ba baby sabo kokani, ne te relâche pas de ton travail, ne lâche pas, sois fort, sois ferme. Kokoyate na babilo. Oye bien, so ça mama bien, obando yoka. Obando yoka. Pour les misa balubi na zala ngoteltiste c'est que ba mission na bimisa alors tanga otika eva na kate eva ni pi tozongel ko yoka banzemu na bango oyo biso beta na ba banzemu na bango beta na ba yo moni pasteur nzemu nezo beta na ba mais muto omela masanga na kimia q azoka nzemba pasteur couple buloba soko yoki mabele o emeli balembonge mabele o emeli ba profeta kala ekomi na tango na Yesu mabele mabangi makambo abandi kolenga ekokite esanzi Yesu Yesu alongi liwa baluba boyemba nesengo Yesu alongi liwa nzemba bongo soke beti na bar muto akomya masanga zate barman longole parce que il y a l'esprit de Dieu. So comme on nzembo ebeta na bar nzembo nzambe ya pasteur musena nzambe ebeta na bar bat bo sepela c'est que esprit zo animé parce que derrière les chansons il y a un esprit. Moi je connais ces choses. Na tango ya Bible na Daniel, balbi que non le roi a érigé statue, il y a 60 coudées, il y a 6 coudées. Il y a le roi Azaki Moutou appelle ça initiation. Il a été créé le 6e jour. 666 après c'est ordre. Tango boko ka son, il y a samblique, il y a cornemuse, il y a flûte, il y a harpe. Bofu kamela ekeko. Donc avant de fou kamela ekeko, il faut que les musiciens puissent jouer. Ce que ma mission babeti, ça attire l'esprit de Dieu et il n'a pas prosterner. Oh, n'époque où on a, et c'est que non, bête musique, bon fou kamele keku. Souvenez-vous dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, la Bible dit, problème ezaki ma ezaki te sécheresse. 3 rois bakangami na kata désert bani bakufa. Babi nani aza prophète awa. Roi moko habite non, total awa Élisée aza quelque part. Ba moni Élisée. Ah, Élisée Azalia, Élisée Siliki a beaucoup prophétisé pour être en présence, il y a roi, il y a Israël. Ah oui, bon, on a prophétisé pour être en présence, il y a roi, il y a Jérusalem. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un joueur d'arpe ici quelque part? Mon bête, il est dans Nazalité. Pendant que les joueurs d'arpe jouaient, l'esprit de l'Éternel saisit Élisée. Et il dit, vous ne verrez pas la pluie, vous ne verrez pas le vent, mais creusez des fosses. Pourquoi? Parce qu'un joueur d'arpe a commencé à jouer. Alors Madza vous fait en sorte que les joueurs d'arpe adorent Dieu, afin que la présence de Dieu descende dans nos églises, descende dans nos cultes. Soyons quand même responsables. Vraiment. Voyons quand même. Bon, bimisa. Babite makamba osala ezebele batu ba okufa na este batu ba na nzala na Congo ba orphelinat achambongo wana sunga babola. Et le côté Bible, quand vous élèverez le fils de Dieu, vous saurez qui il est. Ceux qui vont adorer moi na nzambo koye bazanani. Tango oyebi président Mobutu azaki na garde du corps na comme sido. Ce que bayembi zalelo bayembi le président Mobutu sido bimisa enveloppe na chocolat wana sido maman bobila bi sido oyebi ni enveloppe papa koloba ya chocolat mbongo. Si le président Mobutu bazo adoré après ça ordre na sido moi si ne pas accompagné pour appeler ça mot à combien plus forte raison celui qui siège dans les cieux, il est plus que tous les rois, il est plus que les magiciens. Si tu l'adores en esprit et en vérité, il est capable de donner la paix à l'est du Congo. Raison pour laquelle je bénis le président son excellence Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo pour notre organisation naie ou à na stade ou à salaka to adorer nzambe to élever nzambe ayebi secret ya adoration na adoration nzambe akokita kimia kokota
par là soki nzambe akiti mama Sarah tika tuna mituna misusu tous les cas le peuple a compris ce que je vais dire. Le peuple a compris vraiment tout ça qu'en adoration te surtout mon appel à Shuba yembele kanze mo pamba beda shop onsi via monte bongo nzambe na yoka sango président JB azo pekisa Cardozo bitika ko ba mbongo conseil ko beba tika po nini bazo mbaye l'homme aux yeux bleus l'homme akoki ngote ngai obena famille ya dabo mole kuna bamelaka miliki tongo na tina na saucisson na shawarma bakoki te mbongo zobima ozomona soki bato mokili bazolinga adoration et la bango babimisa mbongo a combien plus forte raison moni kimia est et si la adoration ndemo ba majabu wana bazosala babiloko eza ba préparatif toyebite baza ba serviteur de Dieu, c'est un pasteur. Ouais. Comment yo moninga pasteur ou ba moninga pasteur za occultiste. Tous les caca Nengolo. En tout cas, merci beaucoup, docteur Patrick Nengo, éclaircir parce que y a bande kwebele bakota qui confusion vraiment sur cette affaire. Donc tokoye babino na bambuma na bino. Merci beaucoup. Tokoti siko na dossier ya pasteur Mike Kalambai na femme mariée chantre ndeko na biso chantre na kombo ya Zawadi ba scandale ya ba video na mbetu ya ba voice ya ba audio na ebité docteur Patrick yoza mosai na nzambe analyse nino koko sala tango moni ba video moni pasteur Mike na mbetu moni Zawadi oko sala analyse nini un pasteur a se retrouvé na femme mariée na chambre na mbetu pourtant moi ça ya ki featuring na Esaïe bazol baboui les héros sont tombés ba héros ba kwei balobi ils sont volés et personne ne fait attention ba héros ba kwei ba héros ba yibi bango muto osala attention azatenga na osala attention Mike Kalambai aza héros abano emela nzambe lelo te vraiment frère Mike Kalambai ayembeli nzambe na tango batoma lokofe na cité Bethel kalakala akanisa ka kobima abima te basali j'ai levé mes yeux akanisa kobima abimi te frère Thomas lokofe voyager ke poto atikali awa a souffrir Mike Kalambai avandi na kalembele na lingwala ngana vandi na kabal to vandi sima c'est mon ami du quartier na côté la été na lobandi ba komi na Bible na Esaïe ba héros ba kwei ba héros ba zoyi ba bangu moto sala attention na nazo sala attention na ba héros ba to nyonso ba kwei sa ba pasteur je suis contre vous na tel melabino au moni mama Sarah pour ngai docteur Patrick le prophète Mobikis na comme pasteur na sali étude il y a 20 ans na sali 5 ans théologie 20 ans na sema kolobasel na nzambe na yekoli depuis 1998 na banda ko yekoli makambo nzambe kaka mikolo nde na bandi ko yakoloba makambo na olobeza makambo ratete ama mna meka te na yekoli na ndimi kolala libanda na baba cependant na ndako na biso toza na ndako na za na chambre iska kolala na ndima kolala na permanence ko kende ba retraite na ba luzizila lele koma mboka tant biso to bano ke luzizila ezaka zamba bozo sambe la passer a chiwao ate mutu busuna 70 mètres 50 mètres na mulili na kata matiti ozoka baso ba ndeke ya banyoka ozo banga ozo sambela okolala pongite parce que na zamba place batieyo tu es obligé de prier depuis la nuit jusqu'au matin ozo zonga train ozo transport ko lukelongi na nzambi mangengele ba moteka ba capote ba moteka ba makayabu mais kala tambiso to mata mangenge ezaka bongo te zamba banyoka. Au jour d'aujourd'hui, on a Kazangulo, on a pris du temps, maman Sarah, suspension ni nobiso to zuité. Mais côté na balabala ko ganga, bondi mela yesu na ba tanga na ba wenzi na ba bis. Et au jour d'aujourd'hui, je suis le docteur prophète Patrick Benediciel Mobikisi. Je pris du temps, quand mala moko boye mobali mukolo munene kitoko lokola ngai mbala moko yeboy pa oko esanga héros oyiba ngai eza facilité peuple de Dieu je vous le dis nazo ebisabino makamoyo bomo nango pambate il y a un esprit ezo sala ke no balongola bino na présence na nzambi bondi mela lisusu ba pasteur te
bomona ke no ba pasteur nyonso baza aventurier baza ndenge moko bokende ba église te bokende kosambela kate et botikala na kati ya distraction bazo ebisa bino bokende bino boîte eza na problème te bomela bolango eza na problème te bondimela ba pasteur te ba prophète bazé à lukuta bango nyonso baza bato masumu. C'est ça l'esprit d'antéchrist, l'esprit d'antéchrist qui envoie antéchrist aya kosamu sana ye au moins que no bat na poto ils sont découragés so bat babenga docteur Patrick tolembi ba pasteur ba tout ça ba lembi ba pasteur ba okende wapi na Bible zolo baboy na 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Et à ses serviteurs les prophètes, vous réussirez. Pour réussir aux amikanda na poto, aux alibala, confiez-vous à nous les serviteurs de Dieu, pas à Dieu. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Alors tant que ça bino mabongo, ba ko sabino o ba benga diabo et pas ba congolais. Ba to ya gishasa diabo. Donc ba diaboliser esprit na bino. Botika on dimela ba pasteur. Alors makamou wana, j'ai dit non, il faut protéger les hommes de Dieu. Vraiment. Ceux qui na famille na bino. Bon, tout ça la kaka examen conscience. Maman Sarah, boza na famille na bino ata 500. Famille na bino. Côté beau papa, côté maman, t'as 1000. Vous avez combien de pasteurs? La famille n'a pas pasteur à thé. La famille n'a pas maman Sarah journaliste mon nene na mboko moto na succès. La famille n'a pas pasteur à zate. Yo zo landa biso. La famille n'a bino boza 1000 ou bien 500. Boza na combien de pasteurs? Boza na combien de sango? Boza na combien de mwalim? Na famille na biso. Na ngamoko pasteur. Na côté ya bokoko ya côté ya bo mama côté ya bokoko côté ya bo tata na pasteur ngamoko vraiment ozomona na famille nous vous en comme les pasteurs alors ba pasteur baza rebelete tant bozo kwesa pasteur Mike wana aza pasteur na famille na bango. Moi je connais ce garçon, il a souffert. Vraiment. Il est le banzembo ya frère Mike Kalambai. Et pesaka batu ba adoré. Nzemba kolo na yebi yozali kolo. Elikia ya basantu nyonso. Motema epona seyo. Vraiment. Et mukolo wana Mike Kalambai tanga koi. Maman Sarah, je vous l'ai dit. Et comme il a 13h, ngai, docteur Patrick. Toswana Mike Kalambai. Mike Kalambai soka Alexis Mutukane we pa moninga. A tele magazongi sima. A lookinga. Soki na kuta na ye ayambanga nano a déshonoranga ite. Vraiment. Na yoki mulimu na nzambe tinga na benga Mike. Na benga ga ete. Na bengi ezoleka te na kombele na WhatsApp. Nzoka na poko makamu yobima. Donc l'esprit qui m'a animé na kanisa ye ezalwa ba mabonde l'esprit n'engeke ko se brancher na ye pour akoya te akufate. Perdre un euro c'est un problème. C'est un problème. Tala na mboka oyo Mouze Laura Désiré Kabila kende to regretaka. Na vi nanga na lela batumi bale. Batumi ba na lela ezaka papa botanga na Mouze Laura. Non mama botanga na Mouze. Papa nanga kufa na lela te. Papa nanga kufa na lela te. Na lela ka mama na Mouze Laurent Désiré Kabila. Toko zo muto ndengona wapi. Ba héros bazara facilité. Tala batoka ba papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Abundi. Toko zo bato ndengona wapi. Il faut to battre la kaba héros. Ezara facilité. Ba héros bazara ba phénomène. Bazara lokwa ba génie. Ba yaka er nyos touté. Ba génie ba héros. À quoi il y a après 50 ans? Néanmoins, dans l'histoire de France, il Jeanne d'Arc. Il y a souté. Néanmoins, dans l'histoire, héros local, papa Simon Kimbangu, prophète. Bon, mon est sous wapi. Donc il faut te battre là, héros. Héros local, Emery Patrice Lumumba. Bon, Joël sous wapi. Alors, frère Mike Kalambai, sali fierté à musique en Zambie. Vraiment. La chair est faible, n'a boité. Pour à côté lié na côté lié kakate mais natali sibino ba héros bazo yiba bango bazo kweya mais muto sala attention te il faut to sala attention la chair est faible ndeko Mike Kalambai akweyi na reconnaître yango
asali mabe na reconnaître ndenge pe tota na réseaux sociaux mais azali héros aza mosali na nzambe to sambela pona ye bible zo ba to sambela pona bakambi na biso ozomona nga nazo sambela et puis nazo yebisa nazo prophétiser après ce mouvement il aura une forte vague de succès et de montée au monde ndeko mai kambai aza flèche aza étoile na mboko oyo aza muto akosakana te c'est un grand c'est un pasteur il prêche bien ce garçon là ouais. il chante bien et a composé banzembo na ye bien asalaka ba structure nzembo na ye bien et puis ce que l'église c'est du propre là-bas et bato bongo il faut to batela bazala baumela obiso to perdre bato kwa neti bongo mabe makasi alors bato nyonso tout oba telema na esprit ya Jézabel esprit ya Jézabel bato nyonso bayaka kopengusa basala nzambi babenga bango ba sirène de séduction. Dans le monde des sirènes, il y a deux formes de sirènes. Il y a les sirènes de bonheur et les sirènes de séduction. Bazali na l'église nyonso to oyo. Ngai so na tangela yo. Omoni bato ba tia makelele nga na kutana sirène boy. Sirène ya bisinga bi musana ngesuki. Nde nazawo nazaki sirène de bonheur. Toze bele matini biso l'église. Atanga nga l'église na bandal. Atanga nga l'église na limité awa. Na betele bino makambango. Ozomona. Alors, to tika makelele te. Toza kimia. On ne sait jamais. Libange zutsaku ndeke ko sekate. On ne sait jamais. Ce qui se passe ça peut arriver. Alors na kosenga bolingo ezala to batela ba oyo bazokuya. To tomola bango. Tomba loko fe imbati. Omoni moninga na mabe e komi sujet ya kotongo. Ne sikolendi saye azongela nzela ya nzambe. E komi neli kambo ya kofinga pe ya kotongo masia ya kaire omoni moninga kwena mabe telemisayi e komi likama kofinga pe ya kotonga te soki toza nzoto ya Yesu masia toza nzoto moko yo ozoloba mabe ya ndeko Mike oza zolo ndeko Mike aza matoyi siko zolo atozo pe masozo yo kate ngana za loboko wana kuna za likolo biso nyonso to constituer nzoto alors nzoto fuza na bomoko pour epesa harmonie au monde na zabu na lati maboko misu makolo docteur Patrick alati bien azaki toko parce que nzoto nyonso eyokani soki makolo exacte na kokoma wati Docteur Patrick na kati ya histoire oyo ya pasteur Mike Neto lobi ki pasteur Mike asali mabe oui mais ndeko mwasi oyo asali ekobona pasteur Mike aza femme mariée mère de 4 enfants. Alors alekaki na live moko ya ndeko moko na Instagram pona ko confirmer kobima ndenge babima na pasteur Mike babima 3 fois a expliqué ba détail nyonso mais en même temps aza femme mariée. Kolobake tango ba asali ekobona pasteur Mike abengaki mobile na ye na telefone ebisi ba vérité nyonso ale mobile na ebisi ya azongi pe na ndako libala ba komo vivre na mobile ni place wana ezolekela biso parce que histoire otomona eza likambo esalami na janvier mais moi si wana ti lelo azanda komona mobile na ye na ebite analyse dino zo sa nesika wana ke mobali moko mwasi na yake ndaki Kinshasa pona sala featuring mais mwasi na zozonga akiko bima na pasteur wana babimi 3 fois et puis mwasi avandi na media pona kwa confirmer yango ache belle famille wapi ache famille na ye wapi ache bana na ye wapi ache mokili mobimba wapi ye pas chantre de l'Éternel na ebité docteur Patrick est-ce que mwana mwasi wana za muta mokili yo to za mutu wapi Jézabel. Réponse non, Jézabel. Jézabel. Bituma bando lukele lote. Babonisa akende potote natango batoma lokofe po ba finga akende ko simba kisi e simba te ayika piko tala lelo e ba obunisa. Na pesi mote na mama Rosie Angel Kiliko nzamba pambola yo na pesi mote na Maeva kokwa Maeva na pesi mote na Bwana Titi na pesi mote na ba oyo bakomataka Sol Memba na mama Joseline na États-Unis
na mama Makiala Kumba atuka nzambe apambola yo na mama bafana na bato nyonso oyo bazolanda biso na mama Solange voilà na mobali ne Papa Noël na mama Sarah na président Diego Milito na mama Judith Kalanga na axe nzambe apambola ba onyo so bolanda biso soki na lobelo mwa mabe na misenge de abolimbisi na émission oyo soki na choqué yo na misenge de abolimbisi limbisa ngai vraiment mais na bika vérité na pamboli couple Majabu papa Roibondo na mama Mariam bozwa makasi bo continuer misana bino. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup na ingénieur Ars derrière la caméra pour l'image. Merci Nabino Nyonstu Bandeko Bolandi Biso. Partagez cette émission, likez. Ngala bino tokutoni na prochaine émission. Au revoir, ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.